alobaka solo na motema na ye yo na ngai ndenge tozali boye. Est-ce que tozali bato ya solo? Est-ce que tolobaka solo katikati na mitema na biso? Est-ce que tolobaka mpenza la vérité? Babengi yo mpona kosamba, babengi yo mpona koloba témoignage mpona moto, batuni yo na ntina ya moto. Est-ce que yo olobaka réellement ce qui doit être dit? To olobaka makambo oyo eza na kati ya motema na yo. David atunaki motuna wana ya solo, pamba te na kotala boye tokoloba biso nyonso tokokota na ema ya tata Nzambe, biso nyonso tokomata na ngomba na ye, tozali komikosama parce que katikati na biso solo ezali te. L'apparence oyo biso tozali kopesa na mokili tozali bandimi, donc bato ya mobeko, bato ya bolingo, mais dans les faits tozali na biso bato ya bolingo te. Na kati ya mokanda ya tata Nzambe, effectivement, quand on a dit passage à propos de l'arche de l'alliance, à propos de l'arche de l'alliance, il n'a pas dit tout la vie. Mais finalement, il y a beaucoup de temps, finalement, Tata Nzambe alingi nini moto oyo azomona que l'arche de l'alliance elingi kokweya atoprécipité asimba ngo po ete ekweya te, ekote ezali action ya kitoko. Mais Tata Nzambe abomaki moto wana parce qu'il n'était pas digne. Ce n'est pas pour la bonne action que Tata Nzambe abomaki, mais azalaki digne te ya kosimba arche de l'alliance. Lokola yo na ngai pe na mokolo mwa lelo, est-ce que nous sommes dignes na kokota na kati ya ema ya Tata Nzambe? Lokuta ezali katikati na biso, lobongoli lokuta solo totia yango lokuta. Voilà ce que nous sommes na mokolo ya lelo. Yango nde tozali komona ba conflit na kati ya lingomba. Ya solo mpona kokota na kati ya bokonzi ya Tata Nzambe ezali chose ezete. Ce n'est pas facile, c'est parce que yo olingi kokota te okokota, esengeli oproduire un témoignage favorable, un bon témoignage oyo ekosepelisa Tata Nzambe e oyo ekozala agreye ekondimama na Tata Nzambe. Nde na oyo etali bokanda na biso ya Psaume koleki na biso, yango nde ememi biso na kosolola na ntina ya mibeko zomi. Batata bamama awa na mokanda ya Deutéronome oyo totangi ezali rappel basalaki na bana Israel liboso bakoka kokota to koatteindre mboka ya elaka. Yo na ngai mpe na mokolo mwa lelo basali biso rappel, mpe basalaka biso rappel mokolo na mokolo. Ntango nyonso bafungolaka mokanda ya Tata Nzambe, biso basalaka biso rappel ya mibeko. Mobeko ezali nini batata bamama po ete ezala na importance makasi boye mpo na yo na ngai? Mobeko
to mibeko ezali posa ya tata Nzambe ye alakisi katikati na yo na ngai mondimi alakisi posa na ye epai na yo na ngai mpona nini po ete tokoka koyokana tata na mama liboso babalana esengeli bakoka koyebana na kati ya koyebana yango tata akolakisa posa na ye epai ya mama ngai nalingi boye nalingaka boye te bile oyo elali naliaka yango te nde ya moto esengeli nalia namelaka tike na ntongo naliaka tata alakisi baposa na ye epai ya mama mama mpe soki amoni ke baposa wana ye akoki kokokisa yango akondima kozala mwasi ya papa kingali mama mpe en retour akolakisa baposa na ye epai ya tata ngai nalingaka bambanga te nalingaka te mobali na ngai akota après 22 heures nalingaka te mobali na ngai adécouché nalingaka mobali na ngai na suka sanza asombela ngai likuta nalingaka en fonction ya baposa oyo mwasi alakisi mobali alakisi soki une des parties to chaque partie amoni ke akoki kosalela posa ya moninga asokomona mabala yango nde biso mpe na tata Nzambe po ete toba kobalana tondimaki mibeko na ye ye alakisi biso posa na ye biso tolobi tokolaka ye tondimi bateme tozwi bateme me kasi ezali étonnant na komona kino mokolo malelo tozobimaka basi ya ndumba na biso ya tata Nzambe mibali ya ndumba epai ya tata Nzambe pamba te oyo toyokanaki na tata Nzambe oyo arapelaka biso mokolo na mokolo biso tozali kolembaka kokokisa posa ya tata Nzambe na yango mpe ye azali kosala nini posa na biso ye mpe azali kokokisaka yango te pourquoi parce que nous ne sommes pas fidèles mibeko bapesi yango na bato na yo na ngai surtout mondimi na yo na ngai surtout mondimi ya papa Simon Kimbangu po ete toyekola ngo kaka boye kasi po ete tokoka kosalela yango na yango nde tozwaki tokosolola mwa moke na ntina ya l'avant-dernier commandement oyo elobi ete tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain batata bamama lokuta ezali monduki oyo moyini sakana asalelaka mpona koya kopanza bato pamba te dans l'unité nous sommes forts dans l'unité sakana akokoka biso te parce que l'unité ezali synonyme ya l'amour or où il y a l'amour Satan n'est pas là, mais plutôt Dieu azalaka. Mais comme il est à l'Ukakanzela, il faut porter là. À côté ça, ma solo à l'hôpital. L'hôpital, il y a la carte de sucre, il y a le plateau, il y a le matoi. Malheureusement, biso tozali bandi
ntango nyonso toyokaka ete balongwa ngambu wana eza donc bazali kotia yo mayele yo moko ozala na mayele na yo mayele na biso eutaka epai ya tata Simoniki Mbangu donc biso ndenge tozali boye bakokaki lisusu kotosa biso te mais malheureusement on se plaît na koyokaka masolo ya lokuta on se plaît na koyokaka moto azali koganga makasi mpona koloba lokuta ye wana tozali koyokaka et pourtant mongongo ya tata Nzambe ezali kati na biso mpe elobaka ye alobaka nde malembe etoboyaka koyoka mpona nini lokuta ezali eloko matoi na biso eponi koyoka tozali kondima kobongola lokuta ete yango nde ekoma solo batata bamama esengeli biso tokoka kozala na mayele pamba te bato mingi bazali bato lokuta toyebi bango me ndenge balobaka kitoko ndenge bazali kitoko ndenge balataka kitoko ndenge bazali na mbongo toprefere na biso koyoka bato ya lolenge wana tokoyoka nzembo na ntina ya solo na lokuta soki bakoreki bakoki kopesa biso yango tokoka koyoka soki ezali te bongo totia kaka oyo ezali na kati ya telefone Merci pour l'équipe. Lokuta yango nde ekomi eloko ya kitoko. Lokuta yango nde tokoni kolanda batata bamama. Na ntina na lokuta
tozali komonisa bato pasi lokuta yango ezalaka mosusu esengeli kaka kobuka lokuta mpona kobiba wana te pamba te Abraham na mwasi na kati ya mboka Egypte babukaki lokuta ntango Abraham alobaki na mwasi na ye soki batuni yo ezali ndeko na yo na mobali abukaki lokuta kasi lokuta ya lolenge wana te lokuta oyo biso tozali kokondane na mokolo mwa lelo ezali lokuta oyo ezali komema bato na kati ya pasi parce que olingaka moto te oke koaccuse ye na la police oke kofunda ye na la justice po ete baniokola ye po ete amona pasi po ete akufa pamba te lokuta ekomi mingi katikati na biso na ntina na lokuta bato mingi baperde lokumu na bango dignité na bango tata mama tokosala ndenge nini po tozongisa bato wana na place na bango lokuta ezali ba œuvre ya diable ezali enfant chéri ya diable élément chikilatif na ye me ndenge toye boye toye mpona kosala les œuvres du diable te toye mpona kokumisa tata nzambe kosanzola tata nzambe kobondela tata nzambe afin que ye azala kati na biso yango kaka mokanda Ephésiens 4:25 balobi na biso c'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain car nous sommes membres les uns des autres mokanda Ephésiens elobi na biso ete na yango nde toboya to totika lokuta mpe moto na moto esengeli aloba na ntina na moninga na ye na kati ya solo akosa te lokuta ezali kodétruire bafamille mwasi na yo tokuti ye na tokel boye mais azalaki ne kuna na hotel mpona kosala maye oyo epekisami te baconférence mosusu ekomi kosalema na kati ya bahotel lelio essentiel tomoni azalaki na bacollègue de service ozwi lokuta omemi epai ya mobali mwasi wana baboyaka ye te baye koboya ye na ntina ya lokuta batata bamama biso nyonso toyebi histoire oyo bayebisaka biso na ntina ya lokuta zwa soso banda kodeprime ye banda awa tito baplateau de 15 ans zonga lisusu ya korendre compte banda koramase basala oyo yo bolongoli na nzoto ya soso tokokoka kozongisa baplume nyonso wana te tokozwa peut-être mwa baplume na monene baduve wana mopepe elemaka yango
Bon peuple, ce qui est mis en mode, pour rattraper en mode, c'est comme ça que beaucoup de gens ont perdu en dignité. La carte de Ngomba.